Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. Hugues la coiffe Ikoté. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur la peau nous. Cathy Yembe, j'ai un truc de bronze. L'idée sur la peau nous. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mosi yaka. Nazana motuna ndeko. Nalingi na tuna yo. Esiba kata yo. Bilamba na bitumba. Esiba fimba yo. Imbongo na banki. Esiba matela yo. Ntete ya manga. Esiba beta yo. Kata kuna bitumba. Esiba fimbisa yo. Mokuwa ya makoso. Esiba kotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Glody à Welly. Bonjour, bonjour. Fais ça code, papa. Mais papa, j'ai bien service et partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, c'est le calamité, j'ai bien service et j'ai comme un service là-bas. Là, bien à moi, hein. Pour y aller habitude, Samy a yébi que j'ai bien service et ça n'a rien. Mais puis, vous allez prendre et comme à Paris. Awa na biso na Bretagne awa tozana ngona Nantes, tozana ngona Pontivy, tozana ngona Saint-Brieuc, tozana ngona Loudéac, tozana ngona Angers na Balema. Sikoyo afongoli mususu na Paris. Bambo ke bele boy. Jibe service. Boza makambo. Bana poto, bana mokili mobimba. Partout dans le monde. Après ça moko na jibe service. Sainte-Thérèse na Chili. Station Sainte-Thérèse na Sibanango en force de la police. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça site no number 1 do site intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas on a passivement bambote. Raf Ngindo, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raf Ngindo.
Congo Promo. Wata plus, wata na des boss là. Pétition pour ce que nous avons côté TGV, des fois, la team Wata. Toujours la musique intelligente. Il peut pas bouger, tu es déjà rêve de planifier, balance, pour le respect. Il y a bateau batal l'Arabie pour le respect, il y a bateau balinga bonne musique à tout moment, bazara kara, bali arabien. Pour ce à la team Wata, bandolia musique à bien, les toino et bandolia à bien, donc c'est ça. Merci beaucoup Mélé. D'abord Boni Yomoko et puis Boni Santé, il y a artiste parce que nous avons la bouche autorisée à hériter dans un moment où. Donc nous avons besoin d'engager groupe, besoin d'engager artiste dans Bino. Boni d'abord Yo, Boni la team Wata et puis Boni la Poulga. Ouais, ngamo carré de Moniga donc la team Wata pe kitoko donc tout un chemin de la gloire, c'est un chemin de la gloire. Au coup on a peine à Bépine. Mais tellement chemin de la gloire, bisengoza mingi qui va passer bamawa, isa moi muke donc to minimiser ngoma trop. Tout ça bien, gaper azakito, boss life, azakito donc carré place azali na PCP bango de sera aux occasions. Ya wana biso donc azakito donc la team Wata mobimba kitoko. Mais na élément na réponse na yo lobby ba ba ipine bona boye toujours un peu na ndenge ya actualité na ndenge ba fait ezokendele yo mo mona raté parce que l'homme se mesure face à des obstacles mais na ndenge ndule na ndenge ya artiste héritier na ndenge ya groupe na bino team Wata on mona tête de plus en plus tembezo ezo levure de plus en plus ba obstacles se multiplier par 1000. De plus en plus, obstacles les autres se multiplient, de plus en plus la team Wata évolué. Bakalo et banana on le loté. On a habité sur ce souvenir, là tokendara Angola, la biso ya liboso je crois. Tokutana na obstacle à danger, tokutana na grand artiste mobile congolais. Bundi sabiso ya osaranate. Et c'était les solo après à la héritier bandokende sur Angola. Mais tout kenda bangola moi terrain ezarani na exactement. Ah ouais tout le monde a bien makambo tout le monde a bien makambo que ba tu fallait betana un jour moko fallait betana un jour mususu bazu ba louer salo fallait biso do beta on va répéter nango dénigrer l'orchestre ba tindi ba message ma fait to Angola te pour la mauvaise campagne ba tu ba yebi mambo na zoloba. Et ti ba jour à concert ba kangana ba instrument na ba mambebele na biso ba Diego Milito to lala na ba kacho. Oh, Dieu que vient ndole mokoti kacho. Donc ça no velo te ba kangio ga po ba démoraliser o po betandula ngo bien te po batu lobby ba ya te mais suka nango na ba 5 heures ba concert wana alagi ba ko mo finga moto mususu koto ba ko mo kumisa et lobby to improviser ba ndule ya ko improviser ça la sous ba grand plein pour ba yoka ki bonne musique. To garder qui biso et motuso miebi mitira la place aux allées là-bas. Là to lo ba tembe on les a défi mingi pour la musana biso. Le but banda okenda Angola. Lelo to kenda mikile. Le but mikile o tembe na moya ki na ba problème ebele. Omoni yo mo to lo ba l'homme se mesure par rapport aux obstacles à okutana nango. Mikili yango na ba problème ebele mikili yango botiseli biso pe ba contrat ebele on a confirmé na ngati na vu que CC mikili muso ezobeta ma CC on a confirmé te mais la personne aura le roi rumeur voilà ils ont entre parenthèses mais la team Wata tozana trop jeune les batu babundisa biso na tala pe âge batu babundisa biso au moins boy ba kola na bango déjà et na mona ke tozana trop jeune tozana énergie au bunda bitumba na tile bango ba olemba ti ba siminzete ti ba lali pe ba koyi donc c'est ça ba obstacle wana ezokomisa biso lisusu grand lelo tokomana honneur ya osaranate na bangola wana et toyebana lisusu na bakote fa toyebana te pourquoi parce que un certain morobo afingaki biso alobai mabe mpona biso asalaki mauvaise campagne ya concert na biso moko concert yango sikoyo ebetama bien plein kitoko spectacle nyonso bien donc toza wana tozali toujours na tembe nde tolonga toujours la tembe. Ah ouais. Tembe, ils ont vu ma carte. Tembe aussi la tembe pour
jour to ça une émission à la tête boucle d'oreille mais le na la team sous donc ma boucle d'oreille opé aye baginana tembe contre ye pour lobby na somba boucle d'oreille sous c'est dans ce sens là ba on peut pas comprendre en mal malé mais au moni les loyo professeur moi roté les mananchika opé sa cour bana ba ebelé mais surtout ni comment compréhension na bango mona que compréhension moko est différent ils ont ndenge moko mais na croire que il y a celle-là il y a d'autres personnes qui comprendre le langage na biso tozoloba à tout moment tout ça va plaire à tout moment va bayara donc batu interpréter net ya monde modelo ke bino ba batu mususu pe ba comprendre ngo mal et ba comprendre ngo mal au moni l'air biso to na musique intelligente na eloko nyonso tout moni oza journaliste à part oyo e nango na musala na yo oyo soki oye na port wana ozwaki sûrement ozwaki po okalibere mutu nyonso to ataba aocomprendre yo mbala moko te mosusu aocomprendre yo mal mosusu aocomprendre yo ndenge ozoresone bato baocomprendre mal baocomprendre avec l'état bato pe bazo comprendre biso ba encourager biso quand bazo encourager biso to za la fierté na bango po ba age za to za fierté na bango vraiment dès la lobara la timwa to za ba héritier à bonne musique to za ba héritier à ba succès musique to za ba héritier à maramutu to ko héritier to défendre ngo pe valable on lobby bien to za ba héritier oui, na sepe na rimango. C'est-à-dire, on a team wata, groupe sur ya héritier watana, mais boza pe ba héritier ya maramounion so oyo énuméré. Mais na makambo wana ndenge tozo kendelelelo. Na ndenge ba bateau dans le roue, ndenge ba pot banane zo ya, ndenge be bino tembezo zo kaka levure. Ozo monde lobby na bino ndenge. Ah ouais, tout ça dans les bons. Tout ça dans les bons, lelo batu baloba album esimbate. Menanga na yo Narana Moutoumou à potoyer, Totambola. Tu relégas jamais deux barres je dis. Sans que tu retires des œufs bêta. Et puis, les bêta n'engenini. Au moment où tu as bêta, tu vas se péler là. Donc, et les lots discours échangent. Et comment tout le carabanzem motel moutessi. Les discours ont échangé. N'est rechangé dans ma pour imposer leur mot, il y a 6 calmateurs à battre. Il a facilité. Il a facilité. Et héritier a d'aller à la projet. Il y aura celles-là qui vont comprendre. Il y aura d'autres qui ne vont pas comprendre. Ils vont interpréter ça dans leur façon. Tobito comprendre comprendre de Théoana peut-être. Aujourd'hui on a peut-être qu'ils avaient manière de recanger les bino porte mususu. Ah, kokanga ba porte non. Kokanga ba porte, je ne crois pas. So on est là on a ils a bien et que mutumo va comprendre que ya lo ba que produit nous a mabé et que yo et que produit nous a bien à tout moment on défendre en gars oui c'était là bien ça là examen tala ba paramètres ça bien ceux qui ba paramètres on les réunir en haut les hommes qui est positif. Donc tout ça dans les bons, il y a un moni tembe zokola, il y a un moni titre le bar tembe boé, tu insistes à la tembe. Et ça la rap on a bisoté, tu on a défi car il y a des musiciens congolais. Marambo ba musicien ba lobara et influence à mingi na ba famille à batu, na ba vie, il y a ba jeune. Et l'air mutumo a découragé ba tout et ba tika ko sala to ba lala. Biso tozala pona ko telemisa batu jeune telema bima kende luka sozo elipa lelo bundal sous lobby ozo ba mapa ebele donc tembe wana eza na sens wana dans ce sens là tous appelés donc motiver population ba jeune loko la biso ba kende liboso ya omoninga nazo yango na latin yango na komisango yanga di solo wana donc na moto na tembe oui Diego Milito moto na tembe ya Rosakanati. Milito,
bande ko baso ta biso ba yebi milito moko ya groupe oyo chanteur pesa bonka muke eza le rôle moi transition eza le rôle moi tamo on est dans basket moi muke kaka ya ki Diego Milito et puis tozonga na biso to continue. Ah ouais, merci. Mikolo bazobenga nga garçon saisonnement to saisonner ba faire pour nakala deuxième voix alara pour na bajo pour na bayaya bayoka mais to ça l'effort ya saisonner en intelligemment pour que comme moi pété ba chéri pe bayoka lena imbaka salata mosi Neba bibela liwapi betata siffle nayoka sokyoza pembeni anto ye antouf babosa nakanzala te mokolo zubile anto ye voilà na benga mikolo saisonnement to saisonner deuxième voix hein comme moi pété pour yaki makasi trop donc to saisonner ngo comme moi pété pour que les lots au monde venant deuxième voix zo mbaba chéri ba OCP là ils arabes moins rares so mon taliba vina biso ba pepe kalo mona mingi za na bafana ba ya ba mibali trop ke ba na base pour ne pas na rare na lelo et comme on a chrétiaki nani mais intelligemment les gens qui ne suivent pas que yo ça leur faire play toi tu n'es pas du genre à clash tout ça mais tout ça comme exercice wana parce que yo avez mort ba lekina ina batangi musique tout ça exercice wana mukie otangi le feu pépé calé d'heureuse mémoire mais est-ce que aux orateurs au plaisir la recherche na mupandi ba ene wana. Ah ouais. Alina, d'abord, j'ai fait l'interprétation là-bas. Dans la salle d'interprétation, la salle d'interprétation. Et c'est à un certain moment, Nabima champion, il y a concours mob. Nabima champion de Kinshasa. Il y a concours mob, il y a interprétation. L'interprétation King Kester. Côté, n'a pas confiance de soi. Mon sous que chanteur le roi King Kester est mené à Ibsa Yoki, à Ibsanga qui est Naza descendant, à Ibsinga na rep naïe, à présenter na Mbanzembo naïe naïmbi. C'est la radio on a rappelé. Ça va au battre la biso naïe qui vient na mo soro qui mamba Kester, soro qui Kester vient na comme agité. Papi con chanson, ça n'a raisonné qu'est-ce na boulamba, mo vient na papi con chanson na Paris. Kester a bolo. My baby na loba, lisusu nini boti matata o. Nena imbabu ngai sala ngama pour nazwa occasion vendre ne boinde to vani nayo exigeant actualité ya yoki pesa ngaka nona maona ngo toko banango ana maona ngo kaka baby nasili kokoma mayele epalanga baby o meseni na kofinga epaya mbanda yo sili kolangwa baby nasi nalembi mama baby nga nalingi mingi nalela yo body baby oh nasi na mesa na kolela kayo n'importe tango moye kitaka on a dit que mon morceau en tout cas avec la papi con chanson na place azao qui bien et puis na ngai Antomo Kondia Dorian fait agir trois parents boy mentali ba qui bien saraba Freddy Marcaouz na kan saraba Chiribou dans les réseaux na kan saraba Dudu Makaba na kan saraba Nathalie Tingani na kan saraba Jack Love na okanisa susuba Rebecca il a ramené groupe petit nanga Gates na nzenze Gates na okanisa bango tu Jojo Mpova Star Academique quoi donc place Bozali Mbote Belé tout ça la suite à vie quoi voilà dès qu'on nous occupe mais na ben discussion pe ka tozu les solo que wata juste au moment où l'album na décollage ziko evandi ba turbulence ezalaki ezo continuer mais album ziko evandi bandi ko s'imposer toza batu oyo na TV à Congo il faut dire la vérité mususu bata banzemo na bisote oyebi pona nini na lo bango lelo on est beaucoup de temps na batindeka chakala so bufuti monga promotion yana mutu mon foyer ba bufuti combien contre promotion contre promotion to meka ko landela ngo
mais ba on ni copia combo te pesa ka indice siko bien no combo te pia ka indice tena si sara siko tout ça peu promotion à TVT mais banzimbo ngozo betaka bat ba olingango disque o simbi sans que banzimbo betaka na télévision de disque est fort kolega ba disque ngalo na mona disque boité sika boye obi eloko na ko compa disque na biso ndenge beteli eloko na mona elega na TV mingi te na mona velo na so venyosh allez na mona ngona TV mingi te mais ça la succès ba genre beta na TVT mais batu balingango bana bango na bana ngona ba téléphone na bango balingango ba porta ngo na motema donc l'air batu ba continuer au tsa bakal pour biso to lo batembe pour na tembe ya défi ya orchestre na biso mo to linga to longwa to koma po tembe ngole ba lobaki to zaka na batu leto banda ko lo batembe to zaki ata ba passeport na biso zaka vierge mais tembe ngole to lo ba lelo so na fungoli passeport na nga pour na ena ngote ba fan na biso ba osepela bato balinga biso ba osepela mama fungola passeport ya ngo le kibine ba problème ezangi sibino state mama fungola passeport faut discrétion mili tembe aussi la yodo mona musique ba beba sala ngona discrétion ba sala ngona discrétion de musique ya la bena ki tombe mili nabi ke to ke na biso penza pratiquement vers la fin mais to tiko pose attendre votre travail na bonne ba master ba déjà bazo belema déjà mais quand on a nengo ba bo sofaki na bangola bokendaki na mikili ngako tunazaki à la page nota la mili pena la balance boye na loge bo la li donc kanda de bordaki mais malgré ça le but mais aussi là oui ça ba défi par rapport à maramoneng il faut qu'il y ait liboso mais na ndenge ya na esprit ya bien lobby pe maramoneng il faut beaucoup réaliser vous préparer pe banzembo na bino ya album na bino ya groupe ah ouais yango pezaka na esprit ya tembe c'était donc deux fois tembezo vimbara pour kalatesko bo rasko wa Diego Milito bo amishkangando bo ba Oliveira ba Arnakula ba morceau na bango mo deux fois kalate donc kalate tous a déjà na ba préparation donc ba ola la bala la ba opi ba ola mukaba solo la rande ba solo la wala donc kalate album na biso pezo donc kalate to pesa pe ba titre nango dans le belo mo boye au moins là wenge musica BCBG bon chic bon genre tout terrain 4x4 et yara ba kutara ba zaiko ba kutara ba quartier la te ba kutara mais ils ont ba tsaka molende ba bundara bitumango ko balongango so comprendre bien au monde que bateau bazo moins fort na ba jeune ya lelo ba vie belé ba kipap na bangoti tu vois ba attaque ça ciblé tenir bango ba attaque ça ciblé au monde que au moins na TV hôtel na TV au moins bord mo batango deux fois batango na deux fois parce que hôtel la deux fois na batango hôtel sko mukolo na ngona héritier na rôle kana l'art ya futa na chaîne wana moi bena ke donc car ça makasi mais isa pour été bango ba makasi surtout kangi bango ils ont été kangi génération mobimba ya un monde na sensibilité à ba jeune tout à tout moment que on doit se soutenir donc on doit se soutenir quoi et ça l'a plaisir comme on a ba Guylaine Yilaka comme on a ba Willy Akitoko comme on a bangonde ba soutenir biso comme on a ba Aaron Aruna voilà donc on a ba Londres voilà bambote bisiko zali Aaron Aruna comme on a ba Olivier Bizarre on a bisio mana vocal na boaki oyo gaga comme on a ba Hervé de Caps ba Yannick Bola comme on a ba Cheribou dans les réseaux que batika biso te bazara na biso toujours alinga te nazanga t-shirt alinga te nazanga chapeau donc yangwana quoi donc on doit se soutenir to ke liboso ici ozana wana préparation mais repesa bango ta moi 1% nzembo na hote 1% trésor na imba nini 1% ka trésor mbali na imba nini na bosani pe nani na imba nini ma vie ne rime à rien elle ne tient qu'à un filet oh Afsana
tobumbango ngalwa nde twa babutwe indelinga pongi nanga embrie yaniki mbuta pona yo nakomaka kazanies yakani malere kazanie malere papa leritia na wata bondelanga memelanga e afsana msiblo wakati osombi bientôt komi na en tout cas naninga mutema mabete nga naza muto na banda osala da banzembo banda kala mais nazala toujours na ba master na ba aldizantoko nazala na ba Hervé de Caps voilà ba master na nga ba to mitu na bango sara bien la PSP mbote na débit bac mbote belé na Cynthia la cadette Prodada Bisigo Zali Hervé Chinois na évité trésor mutager Jonathan Dissassi na nenga ba Cape Town Kalate to kende Afrique du Sud samedi to beta na kin ba weekend des oya kuna to zala na Cape Town bana ba Jobour ba tout nyonso bande konanga tu ya Sud Kalate la team wata pour la première fois na Sud quoi donc Beni Kaponda le capitaine de l'équipe na bosante mettre 24 maboko Blaise Ziblé mon champion, je t'adore. On a fait si bamote na les amis de Diego Milito nyonso partout de partout bisika Boali Ronald Bay Minoko RMK Christian Kimbuta yanga imuru ya kati na pesi mbote na yo Chiribou dans les réseaux, yo fozala. Na pesi mbote na Lara Odimba na Paris wana na pesi mbote na Afi Masidi donc moyebi ki nga chaque fois na kota na senga ngo toujours oyebi nini wana oyebi ki na senga ngo toujours ata mo 10 secondes opesa nga na clôture na nga na sisa nga na des annonces et puis yo o na senga ka wana. Mesdames messieurs, on est pratiquement arrivé à la fin. Ozomona rep na biso ne ba shera ki to makota. Mesdames messieurs, on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à Sadiq Bakaman, un professeur des élèves qui est derrière la caméra. Grand merci à Nabino Toubotalagus avec une attention particulière. Notre numéro est affiché. Remarque, suggestion, Nabino, soutien, tout ça on a besoin d'un mot. Vraiment, il y a des choses parce qu'on attend toujours comme on entend mon conseil Dorian fait J3. Les parents et Brian en Italie, qu'on attend toujours, on attend à mettre Blaise Boka coach olympique, on attend à José Chingoma de Liverpool. Bamasta tout en tout cas à travers le monde que ça rapporte Nabino quoi. Merci beaucoup Nabino, on a cédé na ngai, Natika Bino, na Milito. À ça les logos, on a l'ingara ça là toujours. C'est-à-dire tout coup prochainement avec le même plaisir quoi. Balobi, nambo na kaya muke, on a tika toujours na ngo, na zanga osenga ngote. Ça c'est pour moi. Na dédié ngo na mon nangai, Joanna Marilyn Matope, ombre jaune quoi, le 17 à 3 ans. Na dédié loko wana. Ah ouais, ngapi na dédié ngo na général Akafulek na Pesimbote na Jonas Vitesse Aimo na ninga Paris quoi donc check fou. Ya bino ngwana na Pesimbote na Arnaud Ngoufu. Mon Jogo quoi, mon ami ainsi que à vous. Balobi. Na lukia na monyote yangwana no. Na lukia na monyote mbalikada. Natali bien na monyote ngaleli. Natuni bashege ba chauffeur taxi ba mirea lopango sanza pena moi balobi bamoni na metio la balobi alinga mondele o nigozo zala mote mezo kie luka solution okitenga lilita pene ambulance kumbaka babeli kumbinga bokono te mama ye mote bokendo tikange pa ya BM Olivier Bizau bokendo tikange pa ya Buda Chéri Buda yo kendo tikange pa ya Afi Masidi yo kendo tikange pa ya Cynthia Cadette nanana ngona pesa yo palo bomba na motema awili akitoko